De rien, lève-toi. Ce n'est pas la solution. Ça va? Tu fais une bise. Bonne. Ah, en tout cas, lelo nazo epena likanisi ya otala yo. To meka un peu ko solo là parce que na moni vie tande ezo kende. Na moni rena en retard. Bon, mon problème en est c'est quoi? Moni ngai sulia ngapi nazaki na mwasi balakiye mais pas officiellement. Mais moi si on a salanga aventure moko on a donc nous aurons le temps de philosopher en long et en large. Donc souci na ngezali nazoyo okoma mwasi na ngana ndako kitoko za nango déjà et loko nyonso oyo mwasi critère mwasi oyo ifaza nango yoza nango alors nalingaki na ya ngamuko na koyebisa yo o eza na motema na ngai. Donc souci na ngeza okoma mwasi na ngai ndako mama bana na ngai. Donc moi je viens ici pour nalakisa que je suis très sérieux. Donc vu le temps aux anayo et tu vas me connaître davantage. Donc voilà et lo konanga penal on a zangi na motema on a kokai ko bomba parce que j'avais causé avec camarade na ngai yango ebisa ngai. Il faut soigner temps au solana yemoko. C'est une bonne occasion. Et aujourd'hui, je me suis dit que Nati Kanan n'a pas préoccupation pour venir ici. Donc on a le mano Makambo. Donc voilà un peu ça. Qui n'a pas sur le bilan, mais son côté ça temps la réflexion un peu pour là on dit n'a pas prêt pour la balle. Je te comprends. Mais au boni, Babiloko Bino Bolobaka, laissez-moi le temps de réfléchir. Tu sais quoi? Dans la vie, il faut savoir discerner l'utile à l'agréable. Au moni, tant oyo, ils ont tenté à quoi? Waneza ba temps passé. Ba temps ya kala. Maintenant, quelqu'un doit prendre ses décisions. Na yeba ipete ki wela ngamba makambo donc na mutu na ngeza la iteke donc sur la mamba libala siko na yoki yo le but ils a besoin na yoki mais il faut pas ça ngape temps na réfléchir ceux qui ont OK na pe ngona ebisa ngona boité na bina raisonner. Il y a pas de problème mais il faut bien raisonner parce que ngape na za pris en tout et pour tout. Na boité on a bi pesa ngata yo le bina ngapo ezaki jana makanzi na yo ngape pesa ngata na réfléchir ceux qui ont OK na benga yo tous na ebisa. Mais quand même dans mon cœur nazali na motema no quand même nazali. Pour pas nango so conquérir tout. Nasi na sali sur tableau mo yanga na yo na tina ndako. On les a appris libala na solina mutute muto ebiso elo hotel to sa table. Bible lobi esengo na muto yo andimili kambotana na monite. Je suis prêt et puis naza déjà ya boto. Bo je mutu be za ya wana libanda to biso ya fond. Et ma plan oignon c'est ce que papito. Papito na pouya. Vous avez déjà négocié. Comme ça, bleu sigana, votre dossier est vraiment beaucoup au TCB. Là, comme ça, je n'ai pas besoin de machine. Mais ma mère ça au fait dis-moi. Maman alors avec qui nani? Ah nani, comment les trucs là? Bon, il y a beaucoup de qui la maman doit. On a non, nani. Comment ça fait? Les trucs là ni. Machine avec. Bon machine voilà. Parce qu'ils ont beaucoup aussi contribué à ni on a dit qu'on n'a pas fait pour les faire la photo qui non. Bon, elles ont été là. George. J'ai reçu l'appel hier, il y a Emani, Emani. Donc, à l'Obi Nangaï, si on va bien, est-ce que you laisse, tu connais ça, je te parlerai. Maintenant, ça m'a dit ça.
Chérie, moi j'ai des pêches. Nani, lunettes, lunettes. L'autre. Non, non, pas ça. Moi, je dois déménager ça. Moi, je te laisse, je dois dépêcher. Mais maintenant, on peut le faire en admission. C'est bon, je bonne journée. Qu'est-ce qu'il y a? On a posé un téléphone, hein. On a fait qu'il y a. Très bien. Bon. Moi je parle. Boggy maintenant. Excusez. Au cadeau non. Ah, laisse. Ça va? Tu vas te dire on a premier tour, on a pas mis ça mais ça il y a pas non on a quatre. Nous sommes déjà dans Donc tu la première tour comme ça oh il y a on tient un truc à dire aujourd'hui là. plutôt Romain. D'accord. Moi je vais nous allons en transport. Est-ce que nga pena ko bando bondo le pona makamba ya bolingo na yo to makamba libala na yo Sulia uze sumwa mkiete oso koli il faut zapper na ndako na yo o ezanda ko papa na mama nyonso sozo sa ba aventure libanda na ba garçon nyonso ya venu o ba ozoli suna dignité mon côté maman oso le babon poani na lo babongo poani ebi ke na kutana ki bekoto oso yoka na yoka na onte na kutani lelo na grand frère na yo donc camarade ya mayo chapili tulemba aitanga ka makambu oyo maman donc mon beau-frère ça me connaît comme mon Baptista. Ah bon? Ma copine. Merci. Bien. On a ça, on a regardé ça alors. Il y a une famille là-dedans. Oh. Maman il était copine à dada. Oh. Mais ça va, madame. Il faut ça devant toi, non? Ah non, c'est prometté. Ah, grand frère, il y a Souli, il y a un peu de représentant bébé. Il y a Mayo, grand frère Souli. Tu sais ce que c'était? Nania Routen. tu as Antonio? Tu es cycliste? Ah, il y en a en Espagne. Ah, dada. Il y en a un autre cycliste. Oh, bébé, ma belle, mais non, mais Ayaka, dada, donc juste temps où Yaka, tu es un côté cycliste, non, c'est pas ça, chérie, s'il te plaît. Arrange-toi, t'as un homme, mais non, tout le temps comme ça. Mais tu as un barbecue assemblé. Ah ouais? Tu en as dada. Pardon? Tu es invité de l'assemblée. C'est un toi, t'as un monté. Mais c'est pas ma fille. Ma fille, ah bon, on a le mot là. Tu es un bébé à la Soulia. T'es à la thé. Soulia, qui ne sait pas na dada. Façon là, t'es dinande mobile na zali na CP na wata mukete. Ya solo. Soulia, nous vivons les accomplis. Bon, ma vie, et tant pour l'anambo mamalamuté. Ma vie domine à kaka. Aux hommes, moi, c'est mon respectable. Quand on voit n'importe qui t'es, conseil non ça et genre à battre à la télé et réfléchir comme la encore habitude et comportement. Bon, dada à la tanika bon mais n'a pas caractère au moins mabe azala moi mabe te maman. Ça veut dire moi mabe na tambola na été. Ya solo. OK. Quand on a bangi aux amours en angai, mon bénédiction est tambola toujours dans combat sima donc là il a libala te. Ça toujours bon ça non makamba to pas lande ni ko zalela ni ozobo ya bona ba camarade ko yo peso ba idemo bo ya mabe vis-à-vis ya na yo. On a financé na pas na bango ba yebi. Financé ba yebi la pas Attends la prochaine, on va aller
Ouais. Tout le monde a besoin d'un point. Ah, ça va. Yamayo. Ayo. Tu reçois une minute. Une minute. Merci comme ça, moi aussi. Ah bon, tu vas rester solo là. On dit Tu vas rester solo là. c'est bon qu'il a dit. Ah, merci. Mais là, c'est moi qui ai ce conseil. Ah, ouais, man. Merci. C'est pas mal. Pembelo ya massage yo. Nini malo. Tela air comme modéro, tela non air. On peut s'en explication ni modéro, on peut s'en explication ni 4 heures du temps. On va à 30 minutes. Les lots vous avez une réunion à DG. Chérie. Peut s'en explication na Ils ont ma femme en action dans le manet. Maman Adèle Mpaka. Bon, qui ko présenter l'action dans mon salaka comme on a dafa maman Adèle Mpaka une présidente kuna elle ko présenter l'action dans mon de salaka dans Allemagne et mon moni na 8 ans chérie. Hein bébé pour nous là. Il y a mon tika na ko sanga explication na ko mona pona yo mu pepe libande ko mielengi pona yo. Vous allez quand même maloba mbeli. Maloba mbelité modena ko mona mu pepe libanda et ko mielengi pona yo. Ou bien oponinda ko bien ngili banda. Pour émaner à 30 minutes 4 heures du temps. Vous avez quand même maman Adèle Mpaka, vous avez ko solo kama solo wana. Vous avez raison, mais contre oui ça on a pour mu pepe banda ko to libanda. 4 heures du temps papa et ça qui a 30 minutes yo moko autant non penza tant qu'on a fait na moi sinanga 1 heure du temps moi sinanga moninga te 2 heures du temps 3 heures du temps 4 heures du temps merci Naïlo merci papa on a moni ko préféré on va na on fait na no ça na no ba le wo yo so yo fine ndako muketo kapel obimi ke le loto vanda bonde to fandi boy ti pe buto ko kele biso pe ndako to lala Teresa nasaka msala mboka yo saka msala ndako ngasaka msala mboka bazana posala nga tena boy te me amufisa bonke na marié moi sinanga pas na posa nga po ba mitation ya kawa ngala ndako te paso ke na mitation tu vois chérie moninga bon eza qualité ka teki ya busala suile ezali ndenge nazali donc naza pena apte et puis naza intelligent naza parmi les meilleurs bon wala yo yebisa ngo chérie na yebi ba capacité na yo ngelo ko no lele zani ke moi sinanga sa besoin nga lelo to vanda na yo ti buto ko kepso na ndako to lali pe biso mibale o kepe place te bo kala mingi to kasinge ko beta général abengi ngai ona ke place bo o ba benga to boy ne temps yo nazati OK musalate abiki nga fara kina bino fakina bimana ke zo biloko na dido gaba na partir à Londres tinde la nga ah bon oui dido tinenga biloko madame bia kuto utate chérie madame bien ils sont comme sous kitoko ndongo yebela ki wana ndengo na te l'accent ta téléphone écoute na tiki na chambre ah bon na émission na moni madonna émission na bi te madonna banda ko sanga mais je crois pas qu'il va l'équio pour lui nous va très bien bango baza kuna yo ndi madonna ba leki ngaponga na mwasi na me ba ninga nga mona ebinde ni bakomi ah bon en tout cas vraiment pourtant ils arani mfuma ah papa moi yo mona potongo ezaka ndi biso tozalia ba omba bisala mona potona ba biso misina biso yishasa na biso ya ndenge moka mukopolo bakina madame pora yo mondo lingana kenditi non obeta na beta tellement tout je le sens bien faut beta tout vraiment obligé moi j'ai des amis là-bas on le baka bien on le baka bien c'est comme dans voyage zoua Jean-Jacques Ngabazana so OK après ozongi mais c'est ngana tika kayo na varazuba on a invitation sur 6 mois tinga kendara musala mais talaka butu mais que vacances chérie si c'est comme ça, ce que surtout ça les programmes, aux allez puis maintenant on décollera Jean-Jacques Ngabaza kuna. OK. Bon aboui. Attends, venez pas Jean-Jacques. Attends, la fin pas nous sont vendés là. Na vaka kana mboka na talango pena si ça peut nyonga mis. OK. Jean-Jacques Ngabaza kuna. Bozanaï. Donc il va course na okuna
Mais nakotino pe na soda moko ah. Eh, wani non. Non, ba soda na. Qui garde quand ti coup na so kimit. En tout cas yo. O ko na yoka. Ozokani. Tout ça ensemble. Soit les kaya makasi boye. Ba soda ko na les kaya tina kata lupango. Ba soda? Ba garçon atinel wana nde ba mela. Te papa yoka bien. Et ça la kata lupango. C'est pas possible. Tout ça ba voisin. Les kaya lupango. C'est quoi ça? C'est là quoi qu'elle peut la kanda boité. Oui, on a kaboké on a kanda ndengwana. Zela no to ke na malembe. Ni be so ke kala mo be so ke na mbamba ba okim. Ke malembe po kala yeni to me likaya. Alors, Nepo. Nazo mela makaya. Nani azoko mela makaya. Non, on va ça ba souda. Teresa, yo bi makambo te. Eh, bino ko saka nanga. Papa. La soda. Teresa oyoki makaya oyo ezali résidence de les cas au sala soda bandit OK les gars dis Teresa Ça va soda na biso ba garde Teresa au sala ba ko brutalité bango bolete eza brutalité te ezali ndenga la 6 on a kolakisa bango o basali na lopango dis bana sebi la papa tika mon colonel nga de la mon colonel papa bolo sakana na oh ta beta bango mo se mon colonel na colonel tika zoko fa telema mbala sima o ezali résidence à Bokondi yoki pomela makati so ba voisin ala so mo pomela pas pomela kati ngana vandi na sima zola makaya lopango mobimba di oui mon colonel 4 étoiles ya liboso pe ya suka mon colonel 4 ya maman mokonzi de 12 de blé de vivre de 43 amoureuse. Allô maman, bonjour maman. Maman, nous avons changé de déjà. Tu l'as ah, bon, tu sommes en sauté. Tu sommes vite, tu sommes foutu la pécara, mais tu sommes moi, il y a le pont, mon bébé, tu sais qui va te bénir quand tu le pont. Tu sais bien ma casse, maman. Tu bonne la qui va te côté. Tu n'as bien ma salanzani va bonne li. Faut que tu connais ma boca nzambi. Merci maman. Merci non, on a un conseil à la loupe maman, non tu qu'attends sur pembente. Oh maman, merci maman, maman, c'est pas ma casse. Maman, boni non go casse, ça bien. C'est pas le peste na ngai mbote maman, bana linge mingi na linge mingi. OK, bye, c'est bon tout. Tu raccroches aussi au moment où tu parles avec qui? Oui. Ouais, tu parles avec qui? Parce que ton moment où raccroché. Tu parles à qui je vais savoir. Au sein de la joie, je suis honnête, non, 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 tu parles avec qui? Parce que quand tu as ton. Mais c'est déjà la jalousie. Alors, l'amour sans la jalousie. Je parle avec maman. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non. C'est quand tu changes d'acte peut-être. Mais elle a sa cale. Tu sais que ma petite tu déménager. Vraiment, attends, mon ami le bel qui vraiment. Il peut aller à surprise parce que quand on a été on a appelé le même jour. On va confirmer, on doit sauter rapidement sur le coup parce que RS, donc moi je n'aime pas vraiment.
Elle parlait trop vraiment. Elle dit merci tout sur place à Kimia. Tu dormais vraiment le mingi, hein? Je suis tellement fatigué. Est-ce que le fatigué, mais WhatsApp n'a pas nanani. Fatigué, je parle avec Nana Takaza. Ah bon? Oui. Ah oui, il y a ça. Donc, on a besoin de temps. Parce que l'oncle Moutachenga en contact. Bon, gars étant que réalisateur, monteur, on a fit pour tout développer sur un film comme ça. J'essaye de l'écrire déjà. Bon, on a dirigé film, on a remonté au caca. Mais je crois que tout le travail dans le bâtiment, il a proposé. Il m'a parlé d'un caméraman tchèque Bouifo. Ah, tchèque. Je suis solo. Je fait mon mariage d'Abisso. Cassé d'apart. Quand il y a un mariage d'Abisso, tu as filmé avec tchèque. Maman. Oh, donc les garçons, ça s'appelle tchèque. Oui, c'est lui qui a filmé notre mariage. Il y a parce que je me suis dit, bon, je me suis dit, la bonne organisation, vous avez bien noté. Tchèque, il y a un gros moment. Attends, un gros plan. Donc, on a vu que notre travail sur le film, j'ai écrit un film qui m'a filmé sur le vrai. Ben, il y a un film, c'est normal. Un film qui tourne bien, ça tombe. Non, il y a habillé mon soleil parce que Nana Takaza aime la transparence. Ah, il faut qu'on soit tchèque comme ça. C'est une bonne idée. Il parle avec. Et comme moi, je vais à la prière. Toi, tu sors. Oui, je vais à la prière. Et aussitôt que la prière s'est terminée, tu rentres directement. D'accord. Bon, bonne chose alors. Waouh! Prends bien soin de toi. Ah, bien, ok, papa, pardon. Otalité castoké. Bébé, ok. Bébé, il y a la fille. Otalité chérie. Est-ce que on a vu? Maman. Je peux faire un essai dans le bas de ma cocotte. Tu peux la monnaie à terre qui dit. Ah, quel pleurant. Il y aura ta part. Il y a ton copain. Mais on a dit. Tu pas, il y a non. Il y a ton copain. Il y a. Tu veux nous osani? Vous avez tu es boni boyko. Ngala benyo mwana. Tande. Oh, mtabuso bana zo bete na pesa. Ngaba benga ngai. Fana ke uluka mbongo. Na okay ndezo ya ngango. Ah, Nicole tu vas faire Nicole. Tala, tu veux dire pardon. Solo la casse. Solo la casse. C'est bon. OK, c'est bon. Kobukana te moni petwana te jipandi ya jina mukusi wana. Ah, caviar hein. Vous avez dit caviar. À maman Nanzel. Le rôle on a raté. L'homme n'a rien Nicole. Qu'est-ce que ça te monnaie? Nani? Palais petit. Voilà. Là, là non des la tapé rouge 4 na biso zambe tika ete osala bikamwa na nzela na prière to sali efungola biso na kombo na Yesu Christo o aza mokonzi pe mobikisi na biso to bondela avec action de grâce to lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ. Amen. Zamba malamu nzamba bolingo ndenga kambi biso na prière oyo na ebité na ndenge to bondela ki butu mombati to komi na tongo soki nani amonaki eloko moko vision nzambe ou bien na moi time so to zoki 1 heure du temps opema wana soki olotaki eloko moko o ekoki ko loba makatikati na nzela ba prière to salaki na ebité mais na baneka ko sentir que présence ensemble ezaki vraiment katina biso
parce que Ozaki, il y a un bon moment, j'espère que ceux qui ont déjà révélé, Bible le ont déjà condamné. Bon, en tout cas, je sentais vraiment Nzambe Penazaki na biso. Ok. Bon. Ya mutu yezara Nzambe na malamu. Nzambe alisalaki na biso vraiment solo. Po ezaki azarte ko sangana biso ko sa prière o. Eloko moko o na mona Nzambe atalisi ngai. Eza plus na couple na bino mibale. Gesho. Nzambe soki azoloba alobaka bandenge ebele na vision na prière na ba façon nyo tango tozobondela na sentaki présence moko ya mwana mwasi na kati na couple na bino mibale posa ya mwana mwasi wana ezalaki ya kopanza mission na ye o diable atindi na kati na foyer na bino eza po apanza bino tango nazobondela tu Nzambe mpola nini bongo mais Nzambe alobi na nga eza na eloko moko te oyo ekolongola présence wana katikati na bino soki prière te plus gesho nazotelemela na nsima na nzela na yo oyo Nzambe atalisi nga mwana mwasi wana il faut yeba lolenge nini ozotambwisa vie na yo il faut tambola se ya présence en Nzambe gesho il faut otelema mingi na vie de prière kotia distraction moko te po diable aza pembeni na yo azoluka kosala mabe oyo Nzambe alobi na ngala lobela bino Aminata yo zala mwasi ya mabondeli kolanda distraction ya vie ya mobali na yo te yo Aminata telema na prière zala mwasi ya mabondeli zala mwasi wa koyeba kokanga porte ya ndaku na ye kofungola porte te pona buzoba pona envoûtement moko ya mabe kota na kati ya ndaku na yo bondela makasi na yebi Nzambe oyo ngala bondelaka Nzambe asalaka na kati na foyer na ngala na kati na couple na ngala mobali na ngala Nzambe ana pe akosala ya minene kati na bino. Non, tout ça, mais non, tu vois, c'est que ça va pas. Là, il n'a pas dongo. Yo là, yo zo monflé ah ouais. Yo zo tolo coup na banana c'est bon tala. Chérie, n'a pas blanga dongo. Non, il est bien, n'a pas blanga dongo. Mais donc nous sommes à zé, vous avez dit non, l'homme a zé sur côté de la famille. Donc nous avons net des autres ici. On a zé, donc on a de Jésus n'a que nous vous évitez. Une belle bam thème belle. Donc Clément vous le tini na lingana ngai bon essaie que nos chéris je t'aime beaucoup. Donc pas na courson le quoi position de fait. Des semaines na mo fani na yo ke na obenge a répondre le appel na ma télé que soit. Moni buzo bana. Yo ka ndem to supportant. Blandine nga fani noko supportant moté. Wana mo sa otulate. Blandine c'est là nzoto note. Eh so bengi mo je mutongo benga o yamba to tiki. Eh oui que tu as kangi ne pas téléphone. Maman eh obengi mobali azo yamba te okiko tika te. To so na mamsumi ba basé de wa boya qui est mususu a remplacer wa yena 12h 16h soit parti que 21h mususu ya. Eh wa somba téléphone za. Wa somba nini mesh aza. Pardon. Ini to e ba bina na njuma. Ya njuma fungo na sani ya chani. Ma tomso mo pese pe. Bon fonction ah bon ni yo to lia kwanga ngane la lambe ngo ko famille te ezali Fanny panto yo kana so za no posa muningo sala non ça pour ça no te yo sala ya Fanny c'est bon ya tu na ko mwana onde so ya o lia kwanga ko ngati Fanny o kombina kwanga o boyo tiki ala lambe la pa kuna ba déception ngane na civil conséquence na ngo Nunca constate na telefone. Tu vai bem na boa e te me cangana tu sula. Bon, c'est bon. Tu peux tenir na sula na yo. Ne botambola na chuke wana vraiment. Na pesa ko confiance yo yebinga na mutu nao. Muna ki moi banzela zela te. Bon na za clair. Moi petit chez moi pembe so azala nani. Mais le couteau m'a bêté mais sourire yo la grande chérie.
yo mna bataille na yo oyo et avec la vie vraiment na sous ba chéri souto pour mon numéro depuis que yo bokanga mana vie vraiment na sous ba chéri ta nazo comprendre sous chukete akomi olobalanga pa makambo moko antuke esepesanga te tala kanga ni nazawa mibali ya danger tupak osi na l'action ondima te mais mpo na chuke na boya nyonso nazwa na baproblème na mama ya biso de temps en temps mpo na chuke na se sacrifia donc na mipesa corps et âme epa chuke en tout cas tupak nabondeli yo na bolingo ya nzambe na supplie yo s'il te plaît soki omoni chuke na mwasi kobombela ngai te tupak nyonso oyo osenga ngai na osala tour na olukela o na opesa o mbongo oyo elamba na osombela o mpo chuke aza bolingo na ngai vi na ngai na otolinga jamais na perdre epotala kaka epa na biso baosekanga nga mpena mpona ngai na ngai nayebi soki aye dose baesprit ovie mingi aza na ntango totikala nga na kuzu ya esplikaka ngai te alela fort mais toyokana eke fa betako bacaprice omoi te na olenga te mais oyebi boko abetaka wana so atunanga nini tupa ndeni boko wana nabetaka ezwaki nga bive ezwaki omoi te nga kibanga makambe bino te nga na muta gele nga na bombana ya salikasa wanga mona yebisa docteur wana eza maladi ya bolingo eza maladi ya bolingo mère souria danger jobimisi face à Gilbert yoka couple ve nanga pena yebisa mpona masolo oyebisa na zwa mais obike jwango atublenga mutu mabe abi odo obendaki vie ekutana baforme ebele mais asuivre yo ebika liboke na ngai ndenge nalingaka Isa kati ndako kuna na kezulo lisusu ezala te natinda makani etinda moko ya mama nanga tumbasara ne mobali nanga ne John Batumeni kaka onga ezoba otindanga fani c'est bon tomesana biso moya na mona oka mopenga pena buyela kasi eza flèche ale eza accompagné na flèche de retour ngaso na sela nkomona mabete ebinga nayo so peut-être deba meya amite nestoka bwana kala ngalo kabwana otena linga kutoleka tata ku mobali so yelinga kabula biso no linga ngoti auta wapi abandela nde onde abandela no nde fa bando sa mokili na ye po kabula ngana ke atuli kinini mo nana otoke okoke poko na bafisa wana ba nana kote di bonsoir. Pourquoi ça non? Stop. Je me présente d'abord. Là, on a chapeau. Comme on a dit que le moto international. Lui, c'est Tupac, mon petit. La bande Tango Monier, au comprendre le Ronaïlia. Yemukala na auto petit. Kende juste au bon. Selon le totambola na vie. Mukala. Te bababula rande bongo ben ngana pipe. Lek na ngapeza. Papa Loba nous ah, merci, c'est gentil. Là, c'est présenté qui déjà mais le Canada Loba. Bref, c'est ça que là c'est pour la Ganayo. Dans le fort. T'es pas mon numéro. Je peux pas voir le bâtiment. Il y a mon année na ba action. Au moins tant que nous allons comprendre les logiques et les armes. Quand ma casse moi aussi. Dans le layo à moi. Au moins déjà rêve nanga. Et ça na peine nayo. Peut-être pas numéro. Je comprends. Hein. Kitoko na yo boyo na biko sangi mobali. Oui, normalement il faut ça. Papa yo ko loba te yo amukala ko loba te tika ye mokolo nzoto aloba. Oh mukala bino bozaka bwendeni.
Maman, là, mon calaté, n'a pas de petit. Mais bon, j'ai... Papa, j'ai un casse. Non, solo de Cécilité. Papa, pourquoi il ne va pas continuer vos abonnés? Non, on a aventurier. Au moins, tu n'as pas. Oui, puis comme escroc, bazala kabou. Escroc, on bandelo, je t'aime, mariage, maman, moi je vais t'épouser, et puis on finit quand papa Bima. Parce que c'est les bandino na valeur. Papa, non, on continue à trois pardon, soit qu'on l'on a besoin de soit yo Bima tenga na déplacer les. Ah, on pose un sage, on pose un sage. Je te le donne. Okokwaya oh za mobali omaka mloko ba voyi wedeni papa Bima kanga porte papa Bima kanga porte Non, j'en peux tout. Faut en pitié. Madame mobile. Tu as un réseau mbatté bwendeni ba réseau tenen nga betsa motema likambo ya mbaka mbala moko taba chuke sura bois qu'il y a en wapi Mayonnaise Soulia oui na engagement na so que en anglais na pesa moto rapport à misala na nango en tout cas faut na sombaka nini isa qui wana pour OK wapi comme une agence quelque part agence de Zokine oui peut-être que nous avant tout bima à tout dans la culture ta famille en fait je suis en retard retard par rapport à Ramanda agence de qui ma Soulia eh maman yo biso mutokozela nzambe to nzambe nde fozela biso donc biso nde toza baba tosambela nzambe azela Soulia po biso to banda maman banda prière po da kuta biso sika yo kuta biso akuteli biso akuteli ka wana Mama, kolo Yesu kumbama yawe nanga. Mama, kolo Yesu kumbama yawe nanga. Kumbama, makasi na bana kumbama yawe nanga. Kumbama, kolo Yesu kumbama yawe nanga. Kumbama, yo bateli bisa kumbama. S'il vous plaît, nous a déconcentré. Attends, il faut te prier ensemble. Non, papa, ça va. Et puis on chante ici. Je suis en retard, il faut que moi je parle à l'agence, papa. Hein? Il faut que moi je parle à l'agence. Non, il faut commencer la journée avec Dieu. Soulia, Soulia. Chérie. Oui. Toujours Elle comme n'est ça. pas dans sa chambre. Elle n'est pas dans sa chambre. Elle est sortie par où? Je ne sais pas. Écoute, Bimi, mais il y a un qui n'a pas depuis quand, papa. Vous voulez vous dire que ça va faire ça? Est-ce qu'on comprend ma cambo? Franchement. Zaki na chambre, ngai moko na moni na chambre tina ye awa pour na prier. Toujours benga ya avant bande kondima n'est-ce pas? Je sais que tu es dans sa chambre là-bas. Maman, vous pouvez vous démontrer en retard. Tu peux partir. Moi aussi je vais prier seul. Je vais prier seul. Qu'elle te bénisse. Merci papa.
Tu as quelque chose. Vas-y. Rien à rendez-vous. Maintenant, réfère, oui. Et maintenant, on est balai. On va pas se faire des savons, on va arriver. Donc, d'abord, nous avons dengue mokona bango. Nous avons dit, tiens, va te mettre dans mon rêve, dans les réalisé. Et puis, les nages, bassin nyoso. On l'a sauté. Wallahi, nous sommes solo. Comment c'était? Il y a des émotions là. On va rêver un jour là ça. Mon dos comme na vie na vendre ce beau et bongi. Parce que dans une moi je rêve là. C'est lui qui trouve une femme. Et vous flatter. Trouve le bonheur. T'es la flatteuse. T'as là. Maman. La flatteuse. Non peut que ba compliment il y a beauté aux anango, nous on a envers lui. Pour ça ça qui te roté aux amos dans la tête là dans notre beauté. Qui tout comment on a rôle et surtout le roi tirant et pas aller tatouage au début ma casse aussi non du matin il lance ma blonde premier jour Haïti mon frère dans Seka pas les knara océan allez en Afrique d'ici ah bon oyebi où ça la bassemble ma food d'ici là on va food d'ici on bo quand on mona à l'aise et ils ont comme l'opé Si. S'il te plaît. Vous avez occupé. D'abord, yo. Oh, retour là. Aboli, vous avez yo. Non, madame, yo. Oh, Kala, on est oh, depuis Kala. Moi, c'est là. Yanga. Ngal, on va tout pas. Tantine,
Mais doser d'esprit, comment parler solo là bien, mais il y a un grand chéri sourire. Il roule la rabajote la bamboula bohémé. Doser mère nangai. Tupac, eza mama mokili. Yango nazoloba mère. Eyaka nango. Oyo ekomeli nga. Nandimi ete ke tuki oyo tosalanga mambo, mais eleka nango. Mais atya na seme. Eleka Tupac. Sulia, tomanaki kopesa boyo. Sulia, tomanaki kopesa boyo. ngai naexplike ke nazalaki na mwasi mo na boya mais eza no treto nanyaki na tozaa s'il te plaît non je te promets moi makambo esala mea ekose répéter sur qu'est-ce qui prouve que ekose répéter c'est parce que je tuke epolobe epela bajetema bamo epela obimisaki ya koadorenga koloba te na oloba tuke na oloba tobengani te non bengo na telefone sans esprit. Oh le couteau. N'évitez bébé, on a tout mis. Ils ont camoulo pour yobi autour de l'océan et cocamoula. N'évitez? Non, on a juste un hasard, ça va vraiment, ça va vraiment. C'est quand même. Oui, ma casse, ça n'est pas à l'aise vraiment. Pas n'habite na pour remixer papa combien on a coupé au ça y est, na au papa sali pour n'aller l'élo ni nazali. Un artiste moko plastique donc juste comme ça ba porter donc l'élo na comme juste vraiment un bureau et climatiseur donc. Le bureau d'aller à ma pianina. Ça c'est grâce à toi. La reconnaissance c'est derrière. Mboka n'est pas littéraire. Non, je reconnaissons comment yo moi c'est na na bala. Et bon le bureau d'aller à Gani na encore reconnaissance que dans le bureau le problème est allé, le bateau rapidement quand on va résultat. S'il te plaît, garçon, les hommes ont civil, pas parce que vous avez civil, parce que vous avez civil.
faut pas dire ça. Ce qui tu as à moi, c'est que yo yebi moi si voilà. Bon, après ma tine niveau wa na camarade, c'est que yo yebi moi si voilà. Dada, qui na paix. Na kizo te na lo bande. Mais dada, même on reçoit beaucoup de temps, nous quand même beaucoup qui sont dans le maman. Sulia. Sulia. Akuchuli la kuiza. Yo kama Sulia, kama na komite wana sisi na benga chukisi kwa panda. Sulia. Nani tukasa linga ikisa mwana. Si bikamana ngato. Ninga teti na boyoka. Maman. Yukanga, non promettez le co, s'il te plaît. Occupez ça temps, non trouver Tchouké. Après n'a bien pardon. N'intimité Tchouké pour le look. Dans tout là où maman, ils ont. À quoi fait-il? Hein? Mba nem tabou. Abala. T'es un fiancé naïka. Ndi tout dans la Clinton, ndi pas à la Tchouké. Y'a un matin de l'élève. Eh, maman, continue moi aussi. On va la wangani, maman. Mon dossier. Le baba taboningwe. Donc moi sur les kangu na ye bongisa. Les kangu na ye aboyi. Yango ya kotia matanga na katolo pango na. Ah, maman yé bisule, eza moi. Ne bon se basanga boyo sepi. Eza pour. Yango na lobaka te maman. Bolingi ko zo mibali na ba anju bwana o mibali na misu na bango. Et sinon ko linga te. Misu zo tala par-ci par-là. Abala. T'es un fiancé naïka. Ndi tout dans la Clinton, ndi pas à la Tchouké. Yango matanga l'élève. Eh, maman, continue moi aussi. On va la wangani, maman. Mon dossier. Le baba taboningwe. Donc moi sur les kangu na ye bongisa. Les kangu na ye aboyi. Yango ya kotia matanga na katolo pango na. Ah, maman yé bisule, eza moi. Ne bon se basanga boyo sepi. Eza pour. Yango na lobaka te maman. Bolingi ko zo mibali na ba anju bwana o mibali na misu na bango. Et sinon ko linga te. Misu zo tala par-ci par-là. Bazo mona basi na lobaka. Mukolo soki Clinton non soki Ben Clinton soki nani. Ozo seka. Ko Ben Clinton na ko sala. O boy, o maninga kaka mandefu nde no jembe. Ya zalani na mabeki. Na yebisu yo ngaka kaka mandefu nde na okamai. Ko muninga yeko lelelo boy. Maman. Na yebisu yo. Mandefu nde na jembe. Sulia, Nabi, Yoka, pardon, Sulia. Isa qui n'a pas pu, Kouzi, pardon s'il te plaît. Pardon, permettez, pardon mon Kouzi. Ça va passer. Pourquoi aider maman ou il est maillot là? Excusez, hein? On a mon pédale. On a mon à l'éliminer. Mais juste les amis. Bon, juste ça peut problème dans hôtel, hein? On a signé des mailles. On a cassé les pommes à colonel. Pour colonel, c'est trop méchant. Moni Soulia to lingaje makasi. Moni Soulia to beta ngo fort. Même lui la fois passée to beta le yango. Parce que kolela na yebo ça la vie se passe quand même. Nabi on boye ba près mais on a singi langa normal. Après na bossa ti maman ba ki maman ba civil soda ko kota ngoti. O kasi makati quand les gens tombent mutu quand même. Mais où ça quand t'es papa il a normal. Aux hommes le mabe ba ndaka. Papi 43. Abi vanda ka stop bek benga hii sana benga hii pardon c'est là c'est là mon conduit pardon on peut permettre on peut service s'il te plaît sommes là crédit pardon Soulia Yuka crédit pardon Soulia ça calme n'a crédit et il y a natia tout bien pardon vraiment hein Soulia Yuka crédit bah sur ma crédit le bien à tuer hein ok bon de pleurer pardon pour cette prise des outils collés là au vent de la calme n'a bien à tuer ok tu peux Yuka ngai maman Yuka et après si mon avis c'est tout ça.
bon point. Qui a le bien qui dada? On donne un problème pour nous qui vont qui vont ça du problème. Mais donc on vient qui dans ça combien? Ah, pinto nous c'est ma vie papa. C'est ma vie, il fallait c'est la vraie qui initiateur. Avec qui nayo? Ah, avec qui n'a pas ça papa. On est là bon qui vraiment qui. Laisse-le parler. C'est ma vie ça va. Comment faire nanga? Tantine. Tu peux qui a commencé à appeler Vinette. Tu pas copine de mon avenue à Simandesco. Permets-moi de te le dire, je n'ai pas cette habitude de Yakoulou la rabassi Nanzila, mais tu es tellement jolie. Nakoki ko se. Comment nani? Waouh, Soulia. Combo Oyo, j'ai pari que Isa Yango Moko na monde. Non, tu es tellement jolie. En tout cas, je ne saurais pas aller par 4 chemins. Tu peux changer ta numéro. Ah, merci, c'est gentil de ta part. Mais tu es tellement jolie en tout cas. C'est quoi ton numéro de téléphone? Yo, namoni bano mibale mo na mo na bantu fo mo na mo asika bakisa. Moi c'est mtaluka bana. Moi je comprends pas yuka bana. De manière tinga nga mibale. Chenga na mamba bota pa pamba te. Pourquoi? Bibisa tai. Tai ni nango bima. Ozana ndako na libale. Yo ni suna na lula. Na biya suna ndako na libale fina mitika. Pona na lula o yo suluba. Na getala bana. Non lula ma. Faut pas na yoshi. Non lula nga. Ngape na sina kufa déjà na tala kayo na mu na lula. Mais tala déjà motomètre beba si beba. Na mama Yvette. Bana bango. Ko biso to bakse de point. Bon ben bana ko ba bakse epikala. Tu n'as pas dit ça. Non, on ça n'a pas ça. Sous email na bouti. Ah oui. Et yandete. Et moi j'ai besoin d'ajouter encore mon. Et yandete c'est y na bouti. Et l'on est là. Midi bien fort. Soulia. Mais c'est comme si elle n'est pas dans son assiette. Oui. Hein? Tu vas voir un peu. Soulia. C'est comme si elle est là. Va voir un peu. Bébé, mon bébé. C'est quoi ça? Soulia, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Soulia, non salut ma bébé là. Non salut ma bébé. Ça m'a bon ça m'a fait ma capacité. Tu peux pas que tu te sous la comme kamba moi na à la cadette. Bébé, s'il te plaît, ne pleure pas. Oui, il y a un mot salam. Oui, pas besoin de mon kilote. Moi, tu es artiste, tu dois comprendre. Mais les loups ont déjà 4. Papa peut si on ça la soit abîmé à mon kilote qui tout côté. Mais chérie, les loups qui dimanche na outaki sport après sport na jimo mon père. Attends qu'on sport en jour nous y a outché pantalon. Papa y a le pantalon. D'accord. C'est ça rien. Depuis pas dada. Eh ni là. Même bâtiment on sala bobbing on a dit. OK, c'est plus ça là yambat. Non, c'est important. Eh, na mon atiki. Jamais. OK, t'es comme na ba jabo point. Mais le bobbing on se bana on a OK, t'es. Mais bien sûr OK. Dada. Pardon toi là. Papa Zali na kobi. Bon, alors respecte-toi. Laisse-moi partir. T'es.
On dit mon coup de pesa na ya. Dada, où déjà m'appelle? Pesa na ya. Pesa na ya. Clinton, pardon. Ah, Dada, arrête ça, non? Arrête ça, pardon. Pardon, le lieu dit Clinton, pardon. C'est même mais n'abîme pas bien là, Dada. Na boy, il faut. Mais il faut arranger ma caméra. Il faut arranger ma caméra. On pourquoi, Dada? Oh, c'est Moussa. Tu sais le roi non Moussa, Clinton, pardon. Dada, mais je vais au boy. Dada. Oui. Yaka. Clinton, semaine mobimba to mon ntemba na toi week-end pardon papa. Dada. Nina basolo na mobile boeti. Avec kende, tika kende. Semaine mobimba na mon été le local dimanche à hier a outi pour non sport après hier awa eza problème te Clinton. Papa qui na problème ya te. Tanko ba bongo te opesa la Clinton kende. Tika kende ko. Je t'appeler. Mutana ko kende. Nazo ko bien nga zo kaza pour ça kende. Siko zo kende. Dimanche au kende peut-être maman mo mais est-ce en sens. Eza sens. C'est dans sens. Maman, en tout cas, vous faites la yaki. Les équipes pour la prendre ma guécho. Dans ces dernières temps, Guécho a changé à tel point que vous comprenez. Guécho a changé. Guécho a comment même voir qu'on a la libanda. 2 jours, 3 jours, pas rien n'a été. Téléphone éteint. Maman n'a pas s'inquiéter. On va dans wapi. Numéro réseau les catés. A eu problème ou pas. Ou surtout qu'à 2e jour, 3e jour, il y a un zone. Aminata. Bon, ndenge oyo sola na ngai avant sola nango so nana. Nasona mututé maman ngai. Nasona mututé parce que même Bible lobby une femme sage bâtit sa maison. Na bomba kiango na yana sola no yoza expérience. So ki lona kota maman nzambe trop za yo ndo mutu kotisanga maman nzambe. Bon, Aminata. Eza pasi ndengo zoloba. Mais moi si nde abomba mobali na ye, moi si nde mutabomba ndako na ye. Eloko liboso koya koyebisanga eza solution pe mais eloko liboso moi s'il faut koyeba kobuka mabolongo na okobondela pourquoi eloko bozo koma na kati ya foyer na nganga na mobile na nga tozalaki bien o associé na nzambe na problème wana otiki mobile na ona maboko ya nzambe kili oyo biso totamwa na sina mokilio mais oyo ezoleka na kati ya mokilio biso tozoyeba ngo te bisika oyo bato bazotambwa na nzela na sina moi oyo bilimo mabe ebimi ya modèle na modèle il faut koluka kotiaka air nyonso mobile notango azobima ozobelela makila na ya nzambe et protéger ye ne ce qui o prière et les nyonso mama kanda na kati ya ndako ya libala etongaka eloko te ntango mobile nyonso osala ba acte wana ntango oyo kozoya kosilika ya koluka kobanda kobenga koluka omedite otia mobile na wana maboko ya nzambe nga na kozwa temps na koluka gesho na kosola na gesho mais Aminata eloko na betela ko sete mikoro nyonso na yesa ko eza prière soki lelo nga na vandi kimia na kati ya ndako eza nelo musute eza kisite eza singaloketo te eza kaka prière na soumission pa mobile na ngai il faut koyeba quelque part soki lelo msu gesho komi kobima kosala ba 2 ba 3 jours azoya te azolinga kobengo na téléphone te faut yeba omitala nanu yo moko Aminata elo nino na sala ke sepesa mobile na ngai te maloba nino na bimisa ki msu na tongo ava mobile na ngai bima eloko nino msu na sala ki bien eloko nga na lamba ki mobile na ngai zaki na posa na ngote biso moko basi toyebi kofungola porte mais pona kokanga ngo tokokaka te tokomi kolela mobile akomo lala libanda mobile akomo sala bo akomo sala bo nga na kozwa temps na koluka na sola na gesho yo peso ko yebi mabe moko eza quelque part na comportement na yo na attitude na yo na façon na yo ko na mobile na yo luka o changer maman na ebi na ebi loko te na sale loko mabe te nzo mazomona nga likolo mais lo to lo balanga ya na o me comprendre ne sous na tune so ni na mabe na sala ki peut-être nga mona bien ote so ki mta e bien limbisa nga dialogue peut être important na kati ya couple il faut ko solo la ka et loko le ko solo za maman bien j'ai combien kala okiminya te nazali me ba parcours ka yo kolozi mbongo ngolo akoma ma 5 ya maman na yeba kati soka zo musala kasi yebisanga te papa na ngai bébé chéri o me na biso moi ça vient nga ne ça boye da on est la monie boye na yebi ke rata rate lelo ni rata ah chéri jamais rata wana ngamona yebi ngo kozaka somo azali so azampire moi betenga to mikolo to kiminga mais ba contre taka yobi ka ba biso ba ya ka otambola tambola ba makende ne oboma l'air ku ne pas biso na changer a changer les côtés mais ça c'est moi na yo
ozwi 10 te ozwi okei wana kumokee na ngai nalamba ete nawelinga merci vraiment kende eza na kimia banda kimia ensola na kesho naobenga kandi ezobima bonga mpe naobenga na telefone donc lelo avant nala telefone azwa opesa makambo yaka mpe olambelanga nya lobono kala na posa pobaana oya olambela ozabe poani bebika masinga maitamo ofungolo nini obali na bayo bebika masinga nde ezalaka ti ekuta nanga boye nini abolingo nao andima teke naka mwasi na ye naka mwasi na yo je suis pour toi bandeni otalaka nakutala mwasi na déjà interdit c'est normal otala misu nango bando omona banda nakutana dada emona clair yaya yo amunanga nga alongaka yo moi dada yana kokumisa te tinoso verité moi ya ndenge aza na vile na basi tu amona nsombi ye atiaka na yo moko nayebi yo nde korapelanga te koyeba eto nokanisaka na ntango wana clinton aka na basi ebele ndenge aza na te obi biso osalaka mosala na biso art na biso osalaka esenga ye moko fozala concentré ozodessine dedans ngai omoni nga clinton ngai naboya na ngai te ngai leo dada nalingaka te ke ndenge azwa bafia na batita na whatsapp nde bafia bango otinde bafoto sexy c'est normal nayebekake yo okotela omoni osalaka portrait posala portrait wana omonaka na esenga kovandisa mayele ode ayagete kozonda kofoto ya mutu kodesine peut-être na eloko moko boye moi mneke mutu oyo badesine ye yanga banda na banda ozela surtout fille oyo atindela yanga foto na ye mpo na salon juste na dessine ye donc problème nga na boyaka nde basi batindi bafoto sexy esili mais chérie eza nina moyi osangela nga lelo tosangana sotoloba nde kaka po monake mosala biso ekipaka nango te arnaud ngai dada nalingi te na mobali na nga esili ça va arnaud de dada alingi na mobali na ye totiki mpe clinton nalingi na ye te totiki na biso mpe te eza appelle mo Jean wa misala misala nandeni babenga makambo mosala dada obomaka mosala ngo sololi te ndeni obiki babenga makambo mosala oui je sais nayebike numéro eso ebenge ezaka ya ye nandeni ok te c'est vrai arnaud koloba elo te oloba eloko te omoni tofandi asala oko oza te otele motema te otema te makambo mosala ngo banotema te clinton nini omonakisanga nini esangango na yamba yesaki oyela dadangaki ok te oyebi ok te clinton ok te pardon dada alo nazoya ok te koloba na ye loto moi mpesake clinton mpesake yo ye koloba na nge dada tosalaka mosala moko tolelaka bon sala boya Allô? Nazuya, c'est non mon Nazou Sala. Non rappelez. D'accord. Chérie, c'était qui là? Copine Allô, Bini. Elle a besoin de ba fonte. C'était qui? Copine Nangate. Copine, ouais. Ah oui, bien été. Elle a besoin de récupérer ma fantaisie na bosana na ndako. Ndé ya binga na MC sur la commune da pour binga. Ah bon. Bon là maintenant, je crois que c'était bon, hein, chérie. Très très bien. Tu étais super, chérie. Là c'est plus ma case. Donc, enfin vraiment, chérie, on a retrouvé un sentiment honnête qu'on définit depuis le temps. C'est pour cela que moi aussi je rêve. Moi je rêve trop dans la rêve américaine. Tu étais fantastique. Je ne peux pas, je peux dire même cocastique. Bon, maman. C'est bon, on peut partir, non? Là, tu n'as pas copine, on ne pas copine, alors. Problème, t'es chérie. On peut partir. Problème, t'es déjà de 6 mois, c'est bon, tu es assis. Ouais, il est maintenant quelle heure?
Oui, là, il y a une poussée. Et pour ça, chérie, la moune nous a manqué, non, c'était problème, tout bien, Anna. Parce que nous avons pas client mon bouillé, Azuilanga, il bon portrait. Vraiment, portrait, il faut ça, portrait mon bouillé. D'accord, chérie. Si on a commis, on a bien dit. Et ça, il a malade. Beau ça. Merci là. Où tu es qu'on peut voir? Juste la garde-robe. Ah, merci chérie. Ah oui, ça va. Mais on fait la route ensemble, tout le matin, c'est là mon bébé. D'accord. Boni, on peut chaud pas ça. Azali kono, on peut chaud. Donner la boye fatigue ya o kara. Mutuno, ulalenda. Eh, bona la landa. Ngande j'hésite. De descendre Jésus, faut kana la landa. Ya match muzi. Si de moza. Soit au bukani mitali au raté mon temps. Jamais la bukani. Oui, bah toi on t'a abrasé. Bayaki. Eh ya. Na butuna. Na butuna kablo na kablo na kabingo. Maman, non pas non peut sauter. Non peut sauter. Blandine, si on y était non peut sauter. Fais-moi confiance. Confiance. Oui, confiance. Oh mi, check. Yeah. On a écrit une question pour les jeter au ticket paquet. S'il vous plaît, check. Mon père. Bonjour papa. Bonjour ça. Oui, ça va bien. On a rose 3. Nous avons fait des roses. Soleil à la maison. Papa bien habillé. Ouais, sur la mat. Bon, ma chérie, la tiki. C'est bon ma belle. Papa suspect la nini. Quand on a yé, il faut que. Na kende fait banda lobby papa. Na lambi. Na lali kuna na bini butu mo batala na ta. Et fallait qu'il hein. Vous avez une abîmée à poquer. Donc, ça, franchement, la vérité. Fatigué. Descends sur les casses. C'est bon. Papa. T'es au robinson, on a dit. Oh. On est suspect. Fanny, Zéla et papa. Fatigué. Zéla et Fanny. On est suspect. Montana, n'aime pas mieux sonner en babouille. Camarade à moi, Sinayo. Ailleurs, moi, Sinayo, t'as yo bimi, nake. C'est que c'est suspect. Papa. Je sais que vous avez confiance dans la tête. Nage matana likolo pa mabiko za. Donc bino zo noka ba. Wa noka la tsanga ga sule ke ma wa. Moi ça misala. OK, comment na aibo lamba mbiso ka ka batsanisi na ngenge ya mwamba. Ah bon? C'est que répond na osenga lelo yango wala. Asala ngo bien. Basa siko na mama kemba lituma. Ah tiko ba ngala za mungala ifuni ngali so lituma. Maman bien betele ya mushondo sala soupe na mboka. Bon papa, na moni non nous bosala ko. Na baki okobima aprenga. Té, okobima aprenga famille. Faut respecter. C'est bon Fanny, c'est soumettre kaka. 7 000. Combien? 7 000. Bon. Ngai na bimi. Na kenan cop. Bayaki na Nata Kaza à la chaîne numéro 1 sur YouTube na caméraman na check Bouefo. Fona mona bango. Fanny, papa, moi je vous laisse. Ça va bébé. OK. Yo pena biso bi. Poni nte. On mbali mso poni osala nga mamba, ma osala nga mabe.
encore on a eu qui était yangolo eh kasubona zomote ah ouais mbunzu à ce soir oui à ce soir bye chérie bye yamba ne mo ngamuna ngande ka place na akeba ne parce qu'on parle de ça les langues les ngaba mayana ti c'est non tika ngo po ezayo so ze mtutu mena tetuki boyo ka ngana notage ngaza mo sine Ndaka pusa munu mwe po yaki presse. Ngalo se so comme na 5 minutes ko kina ki. Ngalo va na c'est la minute internet. Kinde no sa bimine. Bon, yeah, on s'appelle de fouter. Soko moni o yate yebisanga. So moni o yate yebisanga. 16h juste non. Ba bende mo 500 na yiba. Ta Fanny. Yeah. Yo pese la tourna, on a tambolé na drogue na tiaki. Maman za mo sali bala pas trop les. Fanny. On a l'excellent. 16h juste na oya. Ça va. Ah, Sulia, on m'a dit yo. Sulia, na bada pona yo. On m'a copine, ye copine yo. Ah, Sulia. Ah, zana la qui sont au sala yo, qui ngana za mona ma tête. Yo, papa na. Ne papa no. Yo, ne papa no. Le comportement d'Ada est changé. Ces derniers temps, Dada comportement a changé. Nous avons mais na Dada pour ambiance tous en on anda Teresa et ça sur une zalati. La moni Dada ces derniers temps a changé, a commis mawa. Qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas vraiment faut sur la naïe. Moninga makambo Dada o même grand frère nga apinza matériaux durables benga ngalo bia kutana Dada nzela azo benga ye et peut-être Dada ayebi ya api bien azo benga Dada tarata azo kende azo respecter apité akolo comme tout le monde a dépassé ngamo ko maman Nathalie na observer penza Dada na comprendre te yango peut-être a promis yo vanda na Dada yo la na Dada zala na Dada et là nous s'est passé ya Teresa nga pene bi na Haïti aza mwana yo boti benga mwana ya Teresa osula na ye maman quand papa zo le besoin a raison dernièrement nga mo pe ekomela ngai pona temps na bengi ya Dada a ko pesa nga biloko na lia ya Dada sutuki mais grave créer maman ya mwana mwasi ezakana maman secret mwana mbali ezakana papa yonde mutu ko joata ya kosola na ya Dada expliquer yo tam so azana makamoko bo azobomba azoba ko expliquer biso bana mibali yonde mutu ye bandeni ko sola na ye pona to ko continuer ko vivre na ba état OT benga ye biso ya du monde qui atipi no so OK fils OK promis benga na Dada maman papa ni Dada ba recréer ndo pe se personnage na pene sengo te mwana nga mwasi ya mokolo na yeba likambo akokanisa te oyo azolo bapela motema ne eyebani te nasola na ye botika nga nasola kangela porte
problème eza nini dada nazotuna yo te yo ozalaki awa nga na papa no tovi décision totinda o na long dépend noko noseye masamba babijou oboyi l'homme nord dans l'océan alobi te mama nakokende te naofanda nga na kisasa bonabona bosoki napesa voyage yango epesi biso ke ofanda kimia boye tobika mbokanza motema te problème ezani lelo tension ezoboma bato na bala mikie surtout na masi na oyo ezokipe te longola makambo ya motema bimisa likambo ozala na motema ozala na tranquille dada nayebi yo bien ngam naboti yo ngam naboti yo nayebi bino nayebi comportement ya moko nayebi océan nayebi yo nayebi mpe peut-être promise na basoda oyo bakengi aso lepon nayebi comportement ya motu moko nde bozalaka wana problème funga motema no yebisaka likambo na kati eza nango mpenza problème te mais ces derniers temps nango moni a changé ata naobenga ye ayambanga su na telefone te azobenga ngai te alukaka nga lisusu te nayebi te loni ezokomele mpo akóma na comportement o mama clinton akoma soki tofandi na ye basi bazobenga ye bapene moko ya bien te omoi soki natuni yo te motu moko abi nasalele porte nga bi yo deya papa longolo na mosala na yo ozongeli o ndeni o te motu moko ka moto abi nasalele porte ka boye kalo nayebaki fe ezalaka makambo mobali na wana na mokolo naza mama nalobaka likambo oyo miso ya mobali nono esili kolula te mama koloba bongo te ntona mobali na nga ezaka ata mosu azwi omoni mobali so ozobengi na telefone azwi yango te sine indien pokasinga na kola nayeba terme na bino sine indien donc akomi place azali aza na basi misusu moya azwa telefone aye yango eza te ye clinton nango yayo afanda awa afanda na matete kokeluki na matete te boza na baplace bokutana apart matete na ndele baplace wana bokutanaka okanga ye kokanisa na motema te moto ebongi okanga ye na loboko amonaki omoni bozoba na ye mosu oyo ozokanisa motema eza yango te me nga naki mokolo na nga likambo eza mama te likambo eza te nalinganga Sulia mama kusanga bote. Bébé non protéger Sulia. Sulia. Maman, j'ai fait ça pour l'amour, Sulia. L'amour, Sulia, pardon. Sulia, pardon, ça m'a beauté, Sulia. Pardon, Sulia. Non, pekisa Susu. Chérie, Sulia, pardon, comment maman l'a kusanga beauté, Sulia. Chérie, c'est tout pour moi, bébé. Bébé, je fais ça pour l'amour, chérie. Non, pekisa Maman, Maman, naza no soyote. Sulia bomanga kasiko boya ngate. Sulia chérie. Kola nanga isute, kola nanga sute na mso na mosi na ote. Kola nanga ite. Sulia, bébé chérie, Sulia. Bébé, Sulia. 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 Sulia.
yawe na bomoi yawe na bibele yawe sambola na kolo nguya yondi ya sala kabana uizaïe yawe ibota ko nzambe kitutela ko kusute ndange bokwele kombo na yo nzambe tebi mai songolo te tebi kuti songolo te tebi kombo moto moko te bibele kombo na yo nzambe ko kutika libota oyo te kolo oyo ezali posa ya te mona biso nzambe na boya yo ba kosa oyo ezali bana na papa tiki nyonso na boso na yo yo kamba oyo ezali libota oyo yo zala oyo ezali guide oyo ezali ya libota oyo nzambe na kotika biso soki moto soki yo kotika biso nzambe tokotala ya bobele kombo na likolo ya na kati oyo ezali nzambe na ngoya kotika biso soki moto oyo nyonso moki ezali koconfesse mpona libota oyo ezala une essence fait par le nom puissant de Jésus makila le sang qui a coulé sur la croix le sang de l'agneau nzambe na bongo oyo ekampe tututu ya oyo ezali libota oyo tututu oyo ezali ya lopango oyo tututu oyo ezali ya famille oyo père éternel kotika biso soki moke te loboko no nguya ezala na biso saint esprit na yo eyayeba na koassiste biso saint esprit na yo eyeba na kotambwisaka biso eyeba na kokamba biso na oyo elingi motema na yo père éternel kotika oyo ezali libota ya bana na yo te yawe bomoi yawe na nguya nzambe na mawa topesi yo merci po toza nzambe obongwanaka te yawe foye na biso ezalaki obele ekomamaki epai na yo avant même ezala déjà na kati ya mokili oyo nzambe papa nayebi kotika foye na ngai na maboko na yo bible elobi une femme sage bâtit sa maison nayebi kotika foye na ngai na maboko na yo nzambe papa mobali na ngai mosala na ye na maboko na yo nzambe nyonso eza ya yo te yawe epesamela ye te nzambe oyo ezali ya yo nde epesamela ye esika nyonso koniata yawe nzambe na ngai epesamela ye parce que bible elobi bongo nzambe oyo nyonso tokoniata esika nyonso tokoniata epesamela biso tozala mitu kasi mikila te nzambe napesi yo merci po toza nzambe obongwanaka te nyonso eza ya yo ezala ya yo nyonso eza ya yo te ezala ya yo te nzambe na ngai mosika na biso ya compréhension oyo eza ya yo te kati na libala oyo nzambe na ngai parce que devant église devant balusi tolobaki eke c'est pour le meilleur et pour le pire napesi yo merci nakomona yesu na bondela lobi merci seigneur jésus merci seigneur jésus christ amen amen moto toki na porte banakame na yo oui. Noko. Na chel matoi na yoki ke ozo prier na boki misu na moni kiti na oh do ba bongi teki na kiti na boya qu'est-ce qu'on doit faire d'habitude banda boni maman ouais awa bien c'est pelina awa makasi kitoko awa bien oh mais gesh namoni zofuta ngabo kitoko mukie on peut noko vatano awa félicitations alors ouais si c'est bien tu vas la prière tout au plus ouais na yoki bino ebe kuté ki tayo na sepeli makasi namoni vraiment zolanda lokolo vraiment et ça linga plaisir ngana utaki lelo zaki dimanche tosanganaka na maninga ngana biso ya lisano ndembo ok ba vétéran na dimanche moi no komela peu mais nous dans notre tata 15 minutes 20 minutes on a beta sous tête otika na kitaki 5 minutes moi je comment que otano ka bango na kei na tali na cotiser to momeli mo makana to meli wala na peso ko meli masana mingi na problème mama lo so ça dit pour moi to li makasa yebaka ye dire nzamba la tsaki makam ye alors professeur après dans vision maman noko kwena mosa bien penza ndenge peke chokoya na mosa bien na félicitaka yo ouais na ba conseil oyo pena malo apesa yo olandi ozo salela esala nga plaisir ouais c'est bon vraiment c'est bien le omela oncle bon bopera mai bapesa na mai désolé oncle mai ou bien nalobi tika ngona vantsebino ouais banda naso ozongi kobosa na te oyebisa mama malu
que ma Gisèle Kouyekula atinela ke mbote okutana nini nzata na ke prière lelo OK azala kaka ma Gisèle azakuna na kivi adona pese mbote pe nga bina obosa na te tala kutuka nzambe ka sali kuye na tindi mbote na commande ka no lelo batbi bale ba pese mbote na téléphone nazwaki ku ya appel ya Nana Takaza yeba pese pese Nana Takaza mo yebani na ka yeba sobe tali solo ne aka mikolo Nana Takaza na non comme de tout un tsanga na yi ya solo yebse na bosa yeba pese mbote do batbi bale ba pese mbote to kana na kwego to kana na kwe awa iloza dimanche na sepelisa kunata vous avez bien le robinzanga tanga ba binzanga kala bilobe la piste Namanda quoi 20 heures on tient pour on voit ça va se passer Nabi boye pona nini robe mukuse boye obi ke bali bazaka boye za bien te yo landanga na mama donc la tombe na ndako mbali na me yo o ayo ezoza mukuse makasi isa ni mama ngapi na olata na ndako papa biso na mwana ndako papa abi minute na osepela te ambali na nga ko lata boye te et ozana grand frère na o rappeler ya muza bien te na ona ndako na ofani na ona ndako va na ona chambre. Va dans la chambre, si tu sors, tu vas passer au côté de mon pépé. Va dans la chambre. Et ça, il y a un peu. Quand tu as un maman, tu es sinon bête. Tu as un peu mon camarade. Mais les autres, tu as un peu de boy pinta, boy zabie. Quand tu tombes là, on cale les c'est ça ma vie. Na rappelle banda qui n'a pas une non, ça bien ma casse. Sur la bimano, banda musique à ma bébé. À la maison, c'est bon, hein. C'est bon. Sur les et c'est pélicio. Et quand non, le bani, c'est pélicio. Ça va pas bana été. Des capsules baté. On gagne les minde balata ba roba mi pousse te gagne les minde balata ba jipo mi pousse te les bat. Souri. Boy, pene tata non. On ne remet pas ce que tu m'as bébé. Oh, il va boy, ce que tu m'as bébé. Soulia a moyen de chez. Soulia, tu es comme ça au salon? Hein? Soulia? Eh, depuis quand? Hein? Dis, yo mon nabo. Et comment habite-t-il? Dis, comment habite-t-il? Et comment on met ça comme ça? Ce va pas y avoir un ils ont raté. Allez. Quoi ça? Non, ma fille, oh, elle est debout. Ça bien. Pas ici. Ça bien. Debout. Quand on m'appelle? Comment tu gagnes la vie comme ça, ma belle Azali? J'ai envie de rentrer là-bas. C'est pas bon, chérie. N'a vu quoi? Elle va m'expliquer aujourd'hui pourquoi. Et là, on est ça là, comme ça. Tu vas m'expliquer aujourd'hui. On a bâti le monde ça. Attends, tu commences à blaguer avec moi? Moi, je suis un parent. Oh, on est. Tu vas m'expliquer aujourd'hui. Et là, c'est ça, là, on a quand même. Tu commences à être comme ça. Chérie, bon, te dérange pas? Bon, c'est juste, hein. Oui, Andé. Comment tu vas bien pour la bino? Ils ont raté? Et maman, maman, est-ce que vous avez dit que vous avez style?
na balité et puis réputation tout ça et les bébés sont non ta balité ah c'est la bala nanga grande fille elle fait ça n'importe quoi anda ko ba parents bien té yo zaïa omoni so omoni les que ça ma bé faut passer conseil so zo ko encourager ndi à ça de plus en plus ma bé au moins dans nos surveiller ma casse liboso dans le samo mon boulot liboso dans nos candidat trop au moment où on a tika sur liberté naï alors sa conscience nous liberté parce que la ramabité ma liberté ba pesa ngom tout la liberté ça s'arrache tika ye moko aroyi ba nini ya so liberté naï ezati que ça ma bé yo encourager pour au pesa liberté té atanga be maman non se perdre na wote aussi beaucoup libo se respecter ezati que ngala ba dosimba bien na nzoto eza bien té j'étais ngam de fille sur la monde tenga ba pantalon bien non ngana wote to lo mec cité ngai ndi no ka pie. Bon, ça. On se rappelle une chose, d'accord. Cliton. Et Sony. Et comme ça, maman, votre correspondant. Mais non, il sous ça quand il y a l'obaki. Dada, comme on a bolingo naï. Kende kulukana babar nyonso ebibi mbaye bokutanaka kende lukai dada Longa noyeba te problème ninga na sali Clinton to soigner problème te directement Clinton problème soit peine na ngate azobenga ngate place azana ebite ndelo naza vraiment ko se déranger na au moins ta surtout soigner tout tous na problème na ye ninga na comprendre que non mba na razo mona te pour na problème to mabe mona saki mais to soigner te problème te na oyeba te soka zo bela soka na ba problème soki za nini na oyeba dada saka nde ya lobaki dale lo nsuna ko yebisa uti bon boye numéro no point kasi on a lo azoboya ko emba numéro nanga po ni ko nsuna senga cliquer numéro na téléphone apesanga tanga moni wange zo bima kuna na kombo nanga mo epa ya mba ezate po ebika ki yo muto zo benga na obenga ka pona magamu na yo peut-être saka nde ya lobaki ngazanga na cuisine.
tant pour ça l'évangélisation botambola boité ah totambola trop biyo kule totambola tan moi makasi totambola tara toté makambo koso yo biki umelia quand mon cher na kinzala tara totambola trop na kinzala fo na lia bon temps na yino na ndako na yino poto sane to liet falo zo pas la binote bien bébé ah on va aller mba mi bazala raté ni 500 faisait le pro maman nangai Boulina frère. Ah non, nous allons appeler Souzou. Ah bon, nous allons blender. Combien Kanda? Pardon, moi la bini. Frère Didier. Maman. Tout le monde a nié. Ah, au revoir. Ok. Moi la bini. Maman et Ngaïna Samboy. Maman, Jésus. Ok. Ah, tu sais, on a bien que on a moins sauta. Ah, frère Didier. N'habitez moi, nous avons un côté dans le ah, table nous avons en tout cas, on a pu nous rencontrer comme on a mon sur la sentier présence à bien t'étudier. La sentier présence à bien t'étudier. On dit qu'on semble la tonique aux en avis de prière. Tant on a qu'on soit pas tout qui n'est pas prière matinale t'étudier. On dit qu'on est de gonangai. Au comme le roi frère nangai. Nga linga na contribuer un plus na vie na t'étudier. Il faut y emballer sous masia le roi Seigneur peu mobile qui s'étudier. Attends. Pourquoi nous y emballer sous tende gonangai? Mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux insinuer? C'est parce que Nazo. Tu es aux anamisou, aux homonatés. Tu es sûr que le Saint-Esprit casse dans le monde, on a un monde. Tu es vraiment mon amour sur la CP, n'a été fautique. Adam moi servi na oté. Tu es Nazo, il dit ça, on m'a le baou, tu pas n'en de konayo. Donc il faut qu'on a malanja, mais ma casse, n'a pas l'action moi servi na yo. Qu'on s'embraye les sous-stés à la l'aise. Pour au moins si nous sommes au bas, la sombelo liwa na bon moi. Kufa na odo amemi ona kufa tuke linganza mejamba lingi o makasi ndeko na ngai baba ndeko na ngai na biso vérité yo moko comprendre ko nga na biso koza moto